akotisi un tribal na kati ya mboka na biso wana na sepeli na ngoti eza logique te eza dictature zoyoka Ngoi Mulunda azoleka po aloba ke Katanga ekoma pays à part, ce n'est pas normal. Et en tant qu'un homme de Dieu, en son titre, il y a des propos qui sont réservés plus aux gens qui doivent être de païens, si on peut l'appeler comme ça. Mais à son niveau, il a tenu des propos tellement tribaux qu'aucun Congolais né grandi ne peut jamais supporter, comme moi. Bonjour, bonsoir, Balandine sur Congo Suisse TV, ça dépend de Herbozota Labiso. Les lots ont vraiment d'actualité sur l'arrestation du pasteur Ngoi Mulunda. Les lots vraiment au Lobelango na bamboka ba congolais sur la ça va venir par rapport à l'arrestation. Est-ce que batu bakange bazana raison? Topé bazana faute. Il y a un état de droit ou bien des asali incitation à la haine. Donc les lots vraiment de narutambo la pona pesa bino ba vie ba congolais ndenge zala kaka avant na banda émission na ngai na banda te sona pesa boss na ngai boss John Simao. Boss John Simao kuna na bakati ya Suisse na kati ya ville ya Zurich na pesi mbote makasi mon boss na pesi mbote lisusu na maman notre maman Micheline to pesi mbote makasi bisikoza kuna na kati ya Suisse mto simbe biso boss na biso na pesi bino mbote belé lelo vraiment tozo tambola tozo avia batu pour arrestation Ngoi Mulunda et lobami mingi. Côté Moussou batu balobi eza dictature selon bango dictature à président pourquoi est-ce que bako kanga est dans un état de droit côté Moussou be balobi non ya kolo babongo te pas un pasteur pasteur va toujours au milieu du village comme on le dit comment est-ce que ya ko pesa ba propos bon et puis Nicolas cher la cher l'église eza lieu saint quoi ba propos bon jamais ko koloba bongo donc to tambola qui vraiment pour nous pesa bino ba vie ya batu et puis bino mo pe bisika bozana yebi ke bozana ba vie ebele muto loba o ya sengela loba mais tozo bimisa o eza mitema ya bino batu bayoka ngo pe bakondi batala biso bayoka eloko nini bino bozo kanisa par rapport à l'arrestation ya Ngoi Mulunda donc na koloba mingi te po musande yango wana na pona ya kotambola kozela bino maloba ezoloba na Kinshasa na kati ya Congo directement tozo kende koza ba vie ya batu bolanda et puis on se retrouve juste après. Bonjour madame. Tu as eu une réaction par rapport à l'arrestation de Ngoi Mulunda. Par rapport à propos à Tenaki, le 20e anniversaire à Laurent Musée Désiré Kabi. En fait, en tant qu'un Congolais du sang, un Congolais né 100% Congolais, on doit avoir certains sens de respect et de moralité. Et en tant qu'un homme de Dieu, en son titre, il y a des propos qui sont réservés plus aux gens qui doivent être de païens, si on peut l'appeler comme ça. Mais à son niveau, il a tenu des propos tellement tribaux qu'aucun Congolais né grandi ne peut jamais supporter, comme moi. Alors, comme aujourd'hui la police ou bien la justice congolaise a trouvé bon qu'il soit aux arrêts, qu'il puisse répondre de ses actes, je ne vois pas d'inconvénient. Et ça sera un exemple typique et clair pour tout celui qui aura des mauvaises intentions, qu'il puisse prendre le droit chemin. C'est un peu ça.
Ok, par rapport à la réaction de Batunsunde Bazolo Bande Bakangi wana ezali ba obenga dictature pour na babi à un droit que le bapo tous en état de droit. Bamso ba traiter en acte de dictature le bien. Bon, madame, on ne doit pas faire la confusion. Quand on parle d'un état de droit, ça veut dire que c'est un état où les droits priment. Quand on dit les droits priment, c'est-à-dire il y a la liberté de celui qui pose l'action. Et quand tu poses une action, ça ne doit pas être une action qui doit aller au-delà de la liberté ou bien des droits des autres personnes. Alors, on doit avoir certaines limites dans nos droits pour ne pas abuser les droits des autres personnes. Pour dire quoi? Ngoyimulunda est congolais. Moi, je suis congolais. Selon la constitution congolaise ou bien la loi congolaise, ça donne l'autorisation à tout Congolais de se promener, de se balader, de faire ses activités dans n'importe quel coin du pays. Alors, ce n'est pas un certain Ngoyimulunda qui se dit soi-disant un pasteur qui peut interdire pour dire les Katanga. Est-ce que Ngoyimulunda est né avec les Katanga? Ngoyimulunda est né, il a trouvé les Katanga. Il y a les gens qui ont précédé Ngoyimulunda. Et alors? C'est-à-dire, moi là, je dois m'interdire de ne plus me promener parce que dans un coin quelque part du pays, il y a un certain Ngoyimulunda qui se dit soi-disant un Katangé. Bon, si lui est Katangé, bon, il peut être Katangé, peut-être des Baloubakat, mais qui dit quoi, les Karoun, ils vont dire quoi? C'est-à-dire le grand Katanga n'appartient pas seulement au Baloubakat. C'est-à-dire tout Congolais a le droit de se promener au Katanga, faire ses activités au Katanga. C'est un peu ça. Alors pour celui qui dit non, voilà, c'est la dictature. Non, 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 non. Ça c'est... Nous sommes au XXIe siècle. Au XXIe siècle, on doit raisonner comme de gens développés et matures. C'est un peu ça. Si quelqu'un a fait des mauvaises actions et que la justice a besoin de lui, il va répondre. C'est tout. Là au Katanga, il n'y a que Ngoyimulunda comme Katanga. Non. Il y a des Gabriel Kungyokumonza, il y a des bâtonniers Mouyambo. Pourquoi ils n'ont pas pu tenir ces propos-là? Ou bien Ngoyimulunda, lui, est assis sur tous les Katanga et il fait de ça sa parcelle. Non, non, on doit, ça ce sont de pensées, des paroles révolues. Ça c'est le XXIe siècle. On doit se mettre ensemble, tout Congolais, comme un seul homme. Parce que tous les pays sont en train de se développer. Jusqu'à quand on va commencer à tenir ces propos de tribalisme? Jusqu'à quand? Et puis par rapport à Ndinga Pesa qui je ultimatum ou bien décision par rapport à l'Obaki, ceux qui vont faire respect na leader na bangote à Bakatangé Joseph Kabila et puis va respecter ba homme politique na bangote Katanga ekolongwa na RDC comme République et comme République Moussousou pour na mon avis. Écoutez madame, logiquement par là, on en a marre. Est-ce que ça en droit il y a un respect pour le chef Naba? Écoutez, normalement, il y a un langage qui dit ceci. Hein? Si une grande personne n'arrive pas à se respecter lui-même, hein, il sera très difficile que son petit frère ou bien un autre petit puisse lui donner du respect. Vous comprenez? Qui ne connaît pas l'arrivée de Joseph Kabila au Congo? Qui ne connaît pas comment est-ce qu'il est venu? Alors, quelque part, il faut que Joseph Kabila puisse dire merci aux Congolais et merci au Congo. Tout ce que Kabila a fait de Ngoyimulunda, bon, on fait semblant, bon, c'est leur vie, ils peuvent vivre, c'est tout. Ils ont dit qu'ils profitent juste de cette opportunité que le Congo les a donnée. C'est tout. Ça, logique, c'est dictature. Parce que
Tozana président de la République Félix Tshilombo Tshisekedi azana posa ya intérêt ya peuple. Jusqu'alors FCC azo coincé na ba moyen nyonso akoki kozo charge ya peuple. Mais tozo Ngoyi Mulunda azo le capo aloba ke Katanga ekoma pays à part. Ce n'est pas normal. Mo esengeli bakanga parce que bangonde bazo yana bokaboli. Biso tolobi ke toza la uni pour na intérêt ya peuple. Mais batu mususu bazo ya pour na kofina peuple jusqu'alors peuple tozaka na katika ya souffrance par rapport ya FCC na président Kabila, président honoraire. Normalement fallait à ça la divorce. Bango moko ne ba bando senga divorce. Le divorce c'est salemi et comme le rôle besoin respecter Kabila, le rôle besoin respecter FCCT, il fallait Katanga et comme pays à part, ce n'est pas normal. Bango ne ba linga ba kabola Katanga na RDC. To basa la pays na bango le rôle Kabila zana na Lubumbashi kuna seke bazana kacha osa les rébellions. Ce n'est pas normal. Est-ce que Zamabe Mutuso a défendre Kana et que vous protégez président honoraire Joseph Kabila? Est-ce que Zamabe il faut vous kangaïka? Non non. Est-ce que balobi ke ba kanga président honoraire? Balobi te ke ba kangaï mais tozana na poste ake biso no soza lini. O akoya na position à intérêt à peuple. Torobo a été. Mais o akoya contre peuple parce que biso bitumba président de la République ezake peuple azala bien na intérêt à peuple tango muntu akoya na ba intérêt na ye moko la ba kokanga ye. Siko par rapport ya musala ya ANR, est-ce que bazana droit vraiment au kanga mutu po tozana état des droits zo permettre mutu aloba o azo kanisa ye pe alobi o azo kanisa? Pourquoi est-ce que bakangi pona o état des droits tondeni? Bon eza état des droits par rapport à nini ye jamais akoloba makamba baka état des droits zo pesa mutu liberté akoloba ya alobi pourquoi bakangi yesko alobi na ndenge moko akokabola RDC normalement fallait bakanga parce que akomi rebelle ya koloba po normalement akomi ba rebelle ya koloba par rapport akoloba makambo ezo tala RDC mo bimbasa ala ke loba o pays nani province à Katanga comme pays à part on a déjà une rébellion c'est que bazade ana idée wana ou bien na makanisi na bango déjà ba préparer déjà pour na kokabola Katanga na RDC normalement fallait bakanga parce que wana ezali susu malobo ya malamo e ko avancer RDC ke liboso te ah wana eza maloba moko ya rébellion normalement fallait bakanga ye po toyeba soki maloba wana euti epa na ye ou bien euti wapi normalement fallait bakanga ye. Moi je suis sûr pona maloba alobimisi aneza mutazana simana olobi pona maloba o yazo bimisa aneza mutazo tinda ye oui ezana mutu azo tinda na simana ye mais normalement fallait bakanga ye po toyeba mutu ngo aza nani parce que ye azalaki président Seni à l'époque jamais akoya kotelema est-ce que akoya kotelema bando loba o lokola bazo respecter normalement na mboka oyo o aza likolo a nyonso eza Félix yende mutu koloba yende mutu kolongola jamais mutu so akoya loba ke lokola bazo respecter to respecter Félix ou bien to respecter Kabila na pouvoir à Kabila pendant 18 ans to bando respecter maloba na nyonso bando respecter na dictature na nyonso mais lelo soki que Félix azape na pouvoir fallait pas respecter. Est-ce que à l'époque à Kabila soki mutu aleka na télévision alobi ke Lubumbashi tika la province tika la pays à part ou bien Mbujima ou bien est tika la pays à part est-ce que kutu ero asa limo kutu tozo yeba ta destination na été bagé chate na bangando na kingakati hein normalement fallait ba kanga ye to yeba nani azo tindika ye pour aloba parce que eza préparation na bango oyo bazo sala déjà que Katanga comme pays à part normalement fallait ba kanga ye. Oui maman tolandi problème ya Ngoyi Mulunda wana bon nazo féliciter gouvernement congolais pour na likambo wana aye kota ndongolo misu maboko parce que asali déclaration moko na église eza place mususu te na église d'ailleurs atelemisi na drapeau
oh ya bango bo basala nani pays na bango na kati na église d'ailleurs akotisi un tribal na kati ya mboka na biso wana na sepeli na ngoti. On a un maloba qui est incitation à la haine par rapport à mboka to alingito kabwana. Oui, ezali makambu ya un tribal parce que Ngoyi Mulunda azalaki président ya seni na mboka oyo. Président ya seni akokozala na parti prité. Ye esengeli atala koto. Ayeba te tobosani te. Na 2011 bantu bapike crise na mboka oyo tina katanga wana. Bantu bapike crise bakufi. Ce qui est ayebike na mboko oyo ekoki kokabwana te parce que depuis bakoko na biso tina siko mboko oyo ekokabwana te ayeba bongo ekozala bongo tina mukolo Jésus Christ akoya na mukili mboko oyo ekokabwana te. Mais asengi pe ba pe sa valeur na président honoraire Joseph Kabila. Est-ce que va propos en ezo déranger pourquoi? Est-ce que c'est normal te mutasenga ba payer sa valeur na président honoraire et puis va protéger politicien FCC à Sengi-Bongo? Est-ce que ça problème vous trouvez un tribal pourquoi? Est-ce que Ngoyi Mulunda a commis porte-parole ya Joseph Kabila? Ngoyi Mulunda za porte-parole ya Joseph Kabila te. Nani asakani na Joseph Kabila na mboka oyo? Tina siko nana zo sakana na bien na ye ou bien nana zo sakana na makambo na ye. Tozi respecter parce que asa président honoré na mboka na biso. Est-ce que ou bien ye ayoki ke bazo kangaye ou bien ayoki nini? Eza makanisi na bango ya mabe oyo bango bazalaki nango ya kala. Wana biso toko ndima ngote na mboka oyo ekosala mate. Ya liboso nazo pesa nano président na biso mbote Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parce que c'est lui qui dirige le pays dans ce moment. Alors, à ce qui concerne Ngoyi Mulunda, c'est un pasteur, nous le connaissons bien, mais à Koki, Kolobaba propos, Oye Alobi, pour Italie, division, il y a la province, Aza na capacité, on a Kolobaba biloko ya tribalisme. D'ailleurs, en 2011, Ngoyi Mulunda n'a pas bien fait les élections. Alors, avait truqué les élections. Cette choc-là, Tozalaka, na choc wana ti lelo pona Ngoyi Mulunda. Alors que Tobosana ki makambo wana, Tozalaki na temps lisusu ya kolandela lisusu makambo wana te. Bon, à ce moment, tozomona Ngoyi Mulunda zote na église, azoloba ba propos ezotala makambo ya tribalisme. Or que chef de l'État azoboya makambo ya tribalisme. Pona we Italie kokanga ya Ngoyi Mulunda tozosepela po ba mususu bao bazana biloba loba po batika biloba loba na temps otozali. Nandenge ozwape réaction par rapport ndenge asenga ki ba protéger président honoraire na ba politicien ya kana bango. Est-ce que Zamabe mutu asenga ba protéger président naï? Est-ce que Zamabe pourquoi est-ce que vous trouvez un tribalisme? Na sepeli mingi pona mutuya pona mutuna o uti koloba. À ce qui concerne le président honoraire, ils ont tellement capital parce que le président Kabila doit être honoré parce que c'est l'ancien président dans ce pays. Non, totikala kozalana président vivant. Tozo sepela que ba conseiller au bazana président Kabila pembeni ba pese conseil ya malamu po atabana na biso bakoko na biso ba banda kotanga histoire nae pona pouvoir pacifique na classe. Ah oui, toti kolanda wana eza ba vie ba congolais ba lobi par rapport à arrestation ya Ngoyi Mulunda naza makamolo bate naza pe na mambo baksate mino ba ebolandi biso ceux qui bozana ba vie na bino o avis contraire o aza pour eza problème te boko pe roya
solliciter biso to kobeta lisolongo bien donc ezalaki ngande ko na bino Natacha Ego nabi hein nazalaki na simbaki micro pona otambola ta moi makasi oyo mais to kotika te ko sa msa na biso faut to pesa bino ba information pour ça très important bana partout na monde hein na pesi mbote mingi na bana États-Unis, France, Belgique, Europe mobimba quoi, Europe mobimba, Asie mobimba, Amérique mobimba, pesi bino mbote sans oublier hein mon vieux Papi Zila l'honorable, hein, na peso bambote belé, hein, mutasimba ki caméra na biso, mutasimba caméra poto tambola na moyo makasi oser na peso bambote belé bisiko zali, na pesi mbote na ba moteur na biso nyoso. Et puis na pesi mbote na balandi nyoso Congo Suisse. Merci vraiment na attention bozo prêter na émission na biso et puis na rosenga bino bo aimer ba émission na biso et puis s'abonner massivement sur notre chaîne Congo Suisse. On se retrouve la prochaine fois. Bye.